Maël pe rôle comme elle est comme il était. Fallait c'est un idiot. Fallait à Maël était. Ngam na lobi ango pe na bandela. Fallait ça Maël était, c'est un idiot. Au moins ni bato yo antimatra ko ma fallait hein, ma comment fallait. Tu es à yoji, hein? Tala ngwa ndeze ba poche na mo nyama. Bato apoto ba ebi lo ko maswalati ba ebi. Na yanga lobi la griffité pour lancer la pour me sauter mais na tangira. La petite ça va difficulté ba bilo rabo. Ça va difficulté non. Même couleur, na chapeau. Les tirettes. Les tirettes. Les tirettes. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Moi à Londres. Ya mutu munene. Mobola tetu. Yo soko zo sala ba émission na yo. À chaque fois, na émission na yo, otanga bena kombwa aigle, o nommé penza, no baga nommément. Otanga abel bo wala ndima kanzo, amama tama kambwe. O lo ba bena za bête, otanga bena kombwa na aigle. Alors le bien za bête, ama elle était. Mokonjo lelo, ba finga mampata mwasi ya wera. Yo moko pena na mwa mayele moke bapesa wana mwa cervelle na oya moke wana. Nana za frizoba. Na yebi ke cervelle no eza moke. Otali pena les deux musiciens, chanteurs congolais. Otali pena Fally, otali pena mwana bova. D'après yo, soto bi pena na bango mibale toluka bête, toluka zoba, toluka kizengi. Tu penses que Kizengi kozala aigle, toi kozala mwana bova. Yo zoya koloba Fally, aza Maël te, aza bête, aza boy. Bongo mwana bova. Kizengi ya ba misien tuyeti. Ya longo na niveau ya Maël te, ya koma siko na niveau ya kiol. E Maël te we koma siko kiol. O kiole pe ba bongo bengo siko kiol. Parfois, vous exagérez. Koko misana un musicien, ou un choix na yo, au sala, aux libre sa choix na yo. Mais quoi kako cité kombo ya musicien munene, ou azo sala fierté ya continent mobimba. Fierté ya mboka mobimba. Na politique to kokakate, na bale to kokasute, na sport to stolala kala. Oye na mo musique. Fally Ipupa mutatanga kombo na biso tombola drapeau na biso libanda partout na domaine ya musique. Oza na ba émission ebele otanga ka kombo na ye et puis obengi ye bête. Oza na ba émission ebele ya modèle wana. To luka pena ba musicien ya ba bête, ba musicien ya ba zoba ya ba kizengi. Mwana bova za numéro 1. Wana musicien ya Maël te. Pour ni bolinga ko pousser batu à bout. Lelo pe na ye liyo boye parce que komi trop. Soki to fouiller la chaîne na yo to komona, oza na plus de 20 émissions o tanga ka bena kombo aigle alolobi aza bête. Oza loba ngo souvent. Yango lelo pe na bina ya ko expliquer yo musicien pena o aza zoba, kizengi, ezaka mona bova. Mutu mobimba osala nzembo ya français. Oyemba banzembo français. Ba mo ezaka na nzembo na yo yo moko tilelo kokaka kokanga ngote. Wana so kizengi te koza nani? Tika no pele ona ki na oboy. Parce que ya moko boko mo lekisa. Otali pena ba misien congolais oluki pena zoba omonika aigle. Mais otombe place à mabe, ngana oyebiso place zoba zali. Oyemba nzembo wa français, chaque fois ba corrige kayo, chaque fois yemba nzembo wana ozongilaka les mêmes fautes. D'inarchivé, ozongaka archivé, wana place utaka toyebaka te. Wana mutu. Likambo ezalaka soko gafe ba corriger yo okangi. Prochainement tango zoya koyemba, omona ke ba mo nyonso ba corriger ki yo, olobi yango bien parce que ba porta ki yo correction. Mutu normal azaka bongo. Mutu au moins cervelle na yezo fonctionner, a fonctionnera bongo.
ça la faute, tout ça la faute, et elle sous monter. D'accord? Biso tout ça la faute. Mais dès lors que ba corriger yo, ba ke ba lo baka d'inachevé te ba baka d'inachevé. Kanga ngomba la moko? Se blottir dans mes bras. Babaka se blottiter, se blottir. Kanga ngomba la moko? Yo ba ko porter aux corrections. Mukolo kozonga po beta nzembo wana, tu reprends les mêmes fautes correctement quand ndenge oyemba ki ngona ba faute nango. Zoba yewana. Yo ya ko luka zoba pa aigle o mona ngote. Auti ko yemba nzembo awa ya makambo guerre awa. Asali susu maman la faute. On ne peut pas comprendre cela. Donc, muto tilelo au cerveau na ye simba makambuti. Iwo nande babenga kizengi. Eleme. Na bangala. Elela. Yewana. Muto au cerveau na ye simba makambuti. Yewana nde zoba. Itikala ka to benge bitanga soi. Muto au cerveau simba makambuti. Comment mukolo na âge na yo? Oko iko kangate. Place ba corriger, ba porter aux corrections, au maîtriser ngo ki ezalaka boy na bando yemba ngo boy. O sala ka les mêmes fautes. O zonga ka na même bêtise. Nzembo uti ko yemba wa ya makambo guerre. Asali sous faute na kati. O faites attendre vos voix. Faites attendre na boyo tsa nzembo ngo po bino. Ndenge na okendaka na bino po tindela nga copyright. Eza facile. Et la partie où on a lobby, faites attendre vos voix. Donc, à se confondre entendre na attendre. Attendre est un verbe causer là. Attends. Attends-moi ici. Zelanga awa. Attendre. A. T. T. E. N. D. R. E. Son abossanité. Attendre. Tu peux E. Entre E. N ou A. N. Je dois vérifier. On les a attendre à causer là. Faites entendre vos voix, donc entendre des koyoka. Attendre causer là. Entendre koyoka. Donc, yes, faites entendre vos voix, faites attendre vos voix. Bayo qui est dans studio, tiki bongo, na bango ba communicateur, ba communicatrice, ou ba laksaka biso ba derrière na TikTok. Bayo qui ango, tinzembo sili, ti ba bimisi et bimina faute nango. Kaka ndenge na boîte noire babimisaka ladi lui les plumes d'or ou enregistré na faute batiki yango ti eke na mastering ti ebimi. Donc aza même pas na bato na entourage na yo bakoyoka ba corriger ba vérifier. Est-ce que héros penande tozolo baboy na 2025 et loko la faites entendre vos voix. Il faut mukolo ya ajoana salelango faute. Mobola tetu. Kobenga aigle bête. Isa kokosa bato fait. Soko le pena aigle za bête okosi. Bête isa mwana bova. Kizengi pena zoba bitanga so inde mwana bova. Yinde zoba. Asala ba makamoko oyo na âge na ye na expérience na nomba carrière aza nango ko sala ngoti. Onze munanga na sala balekisa ngo na RTNC na componente. Yo des choses oyemba faites attendre vos voix. So balekisi yango te pona soni. Baza na raison. Comment mukolo ya ajwana zokoka ko s'améliorer te oyo komonde kindoki. Kao e komonde kamo ya sorcellerie. Ale yo lati elamba. Yalo wa saki ya midema batongi elamba yoji toki nango wapi musenzi tina age na ona poto osutukela elamba wa kizengi na yo pe na age ya yo soki ba 45 soki ba 46 boy ozo betano lisolo ya elamba ona lati weza yoji ba peti wana bana na 40 ya biloko boy toki nango wapi. Olati yoji me bongsi nango yote. Bayebisaki yote ke bongsi nango yote. Mobola tetu.
salaka ba analyse na yo correct. Soko koti na terrain wana ya kofingaka bato banini mutu pena oyo aza ndenge yo ozoloba wana eza nde artiste wana o wana mwana bova. Yende pena mutu aza kombo wana oyo fingaka wana. Eza falita otali parcours ya fali. Otali ndenge mwana mbala koma ko se défendre lelo. Yoka banzembo nene so yemba na français. Okomona indice moko ya buzoba na kati te. Mais yoka banzembo ya français ya mwana bova. Ozandi pena zoba nde mutu azoyemba. Okotelema lelo ofungoli caméra ofinga fali zoba. Wa maele te. Un artiste chanteur ou azosala soni ya ekolo mobimba. Partout akendaka yokisa mboka ka soni. Asalaka ba bêtise oyo ezalaka epa na ye. Oyo tomona wana ba musicien mosusu te. Oyebi ba musicien congolais, ba musicien congolais oyo batanga banchika minene baza mingi te. Ba musicien na biso ebele bazaka na ba problème ya koloba français, langue ya mindele. Omoni baza ebele ou bazana na problème ya koloba langue ya mindele. Mais vous remarquerez que so ba komi na côté carrière basalaka ba effort. Tout peut neti par exemple. Eza pasi omona to chaka neti Kester Emenea biyo mission na biso kala. Eza pasi ba mission na biso kuta kala mingi onde basala na bango banchike parce que so mo ba français bazaka koloba mais tu sens que ba mission kala ebele ba ondire batanga ka parce que ba kola na ba époque ba flamand et wana nchiki ezaki net obligatoire quoi. Ba mission na biso mingi ya kala batanga banchiki soko yoki papa Taboulé azoloba oyoki ba mission kala ba interview na bango tu sens que bato batanga ki quand même chiki. Mais pour na ba o batanga ki te bazaki na mo ba lacune na ba français. Vous remarquerez que so ba komi côté carrière bazako sala mo ba effort. Au côté la komona jamais un artiste congolais même si ayebi français te mais au mona lyrics y album na ye eza au moins correct. Lyrics y album ya correct au mona nini babenga ngonini. Eloko babimisaka ba titre ya ba album wana. Au mona ngo au moins eza correct. Track list je crois. Track list correct au mona lyrics ya moi correct. Aussi ba fait na biso neti ba vie bozi ba vie belé opena mon niveau antique eza na ngoma makasi mais on sentit que so komi na makambo ba tchaka sérieux ba track list ba sala reforme ba faute ezala te ainsi de suite. Mais musicien liboso o ya kotisa ba faute na ba erreur ya ba grammaire ba faute ya ba français ti na ba track list eza mwana bovin. Bota la track list ya dynastie. Et bimana ba faute belé. Track list na niveau ba track list et comment ba faute. Donc on sent pena que intellect côté intellect et c'est pour la kala. On dirait virus. Côté ba texte ba artiste ba sala ka effort ba lukata mutu moko ko corriger, mutu moko ko porter correction, yata lo bagane français ya makasité, mais au monde na banzembu na bango côté o eza na français ba sala ka effort ba lo bango bien. Seul musicien o toye ko mona na Congo oyo ke ye pena mema ba faute na iti na kate banzembu tina ba track list tina makambo neso tina ba affiche. Eza ka mona bova. Ali yo zoluka kizengi côté mususu. Zoba ye wana, kizengi ye wana. Poni bolinga bo pousser bato abu, tiba koma koyebisa bino makambo ndenge ezali correctement. Zakaria yebisaka ye kota classe. Ya na ya uti koyebisa ye zonga maison mère. Do tindinga za wana ana biloko mibale fwa zongela. Fwa zonga na classe et puis fwa zonga wengi. Ndinga za wana. Okucha caméra na yo fali bet, fali o wapi. Oazo tombola drapeau mboka likolo. Bomoni image à Cameroun. Ba footballeur international na kati ya boîte wana le continent. Au moins na Cameroun fali azo prester boye Rigobert Song azawana. Bata Reno bazawana, bata Kombo bazawana. Ye mwana wana ya bova auti ko beta na Abidjan deva ba inconnu. Abeti deva ba inconnu.
Aigle tango sala ba prestation senti bata kombo bazala toujours. Bata renom bazala toujours. Moto benga Zoba ye wana. Zoba ezaka mwana bova. Musicien ya Zoba tozaka ne na mboka ezalaka ye mukili mubimbe yebi. Tokoloba makambo oti wapi po bo comprendre. Pendant que les musiciens congolais bazako sala ba effort, même si ils ne sont pas allés loin dans les études, même s'ils ne parlent pas de gros français, même si balobaka ba minokwa mindele pena makasité, mais basala ka ba effort, biloko lokola ba track list, ba affiche, ezala correct. Mais musiciens au pena yela biso ba faute, tina ba track list, tina ba texte nzembo, tina ba chanson, eza ye mwana wana ya Zoba. Aza Zoba makasi. Seul musicien congolais à Zoba, c'est lui. Mukili mubimbe yebi ke yende azara Zoba. Bino bokoluka Zoba place mususu. Oh, boni boyeko. Natala ko mingi ba émission na ka fali oza bête. Oh, yaya. Chanteur ya bête boza na ekuna bomona raete. Faites attendre vos voix. Nzemba goma auto yemba lobi faites attendre vos voix. De base la voix na bango. Obina kizengi bino kizengi pour ça obambe libanga. Heureusement tangaka te soka tangaka classe. Maîtresse na yalinga bela liboma. Lai. Alinga beli sa maîtresse liboma. Et puis ndenge eza wana azana mwana moko boye azwa ye mobimba. Mwana ana batie na ba école tout akokate. Batie na ba métier ya maboko akokate. École akokite alongwe mécanique ekokite. Bazo sala tout batie eta de lo moko bo asala. Obike mwana ana akokate. Ana mwana mo ya bongo. Quand j'étais là-bas, na yoka lisolo wana. Tozo sala ba analyse na biso correct to ke nango bien. En tout cas, bon, aider biso to kendika na sens wana. Parce que so bino bokomi kokota autoroute boy, to bando ya siko boy. D'accord? Ngana expliquer bino très bien que ce qui to sala ngote, c'est pas parce que to yebi ngote, c'est parce que to linga kande, to sala ka ba analyse correcte, réfléchie, analyse intello, to sala yango bien et sili nango. Mais sinon ndenge yo yela kamo bola teti so ngana bina ya bongo na osala ngo plus que toi. Moi na bina bovana ana mwana moko boye ba meka mwana na tout eko esimbate. Même si lorsqu'il s'attaque na Marco 6 ngana kamwa ka Marco 6 au moins il fait quelque chose. Ana football, ana musique. Ye mwana bovan azana mwana moko ba mekie na nyonso akokate. Donc cervelle na ye ils ont simbelo te. Bona problème mitou. Classe à kokite. Batina misala maboko a kokate. Bakotisi ya azo kokate. Elo mo ezo simbezati. Ana mwana mo ya bongo. Batu ba Olanda batana bango ba yebi. Na yoka lisolo ngo na boîte. Na kati kuna. Na yoka lisolo ngo kuna. Ka place na yoka lisolo ke mwana nemo ba utaka poto akoma Kinshasa boye malade ya mutu. Bakenda na eso wapi baki esalisai. Abmona na bela mutu kiol. Na yoka masolo wana na boîte kuna. Donc pendant tout ce temps na beta na makambo te na loba na makambo te bino bomona andike bien te. Bokomo linga bo pousser biso abu to tika siko ba analyse biso tuto koma siko boy. Oh, bino bokanisa tango bobaka fali oza bête. Yo moko oza na monopole ya oloba. Yo so loba ke so oza na monduki oboma fali. Obosa nango. Mobola, Teti, Petit anga Londres. Yo déjà loba ke mokolo soko moni yeboye, ozana mundu ke moni fali ko boma fali. Ekutaka yo cher, bakoma ko luka ona Londres wana. Biloba loba. Oh. Oteli pena ndenge fali a s'exprimaka. Ndenge zo mener carrière na ye. Ni mwana mbala kenda na makambo ni ozu pena ta ya obenge bête soko bengi fali bête mwana bova to obenge nini kizengi bitanga soi to obenge bitanga soi. Oh boniko boza wana makasi pona koya koboya makambo fali azosala boza makasi pona koya ko s'attaquer na batu
Mais boza makasi te pona koloba ke presse place au sali faute. Wana mona abosala yango te. C'est que na bino nyonso pe boyebi na bino te kiza faute. Hein? Nzembo wana sali wana ya Goma wana. Faites attendre vos voix. Au lieu de faites entendre vos voix, faites attendre vos voix. Faut akizengi pour formuler phrase à bongo, ça n'a rien, ça n'a pas de sens. Yo mobola tete ko benga ete c'est place au sali faute babandela. Ba yembe nzembo na studio bakena ona mastering tie bimi na faites attendre vos voix. Mutandengo na yo lo ba yeza ba ile fali muto za bête. Wana kizengi. Tu expliques abilo sko makambo boy. Boniko yo sozo album ya fali au vandeli yango. Oyoki pena album Tokos 1, Tokos 2. Oyoki banzembo tu fali a yembi. Soyoka faute na kati. Et vous les catez, même si ça qui lapsus na studio, ça ne va pas sortir comme ça. Il y aura forcément des gens qui vont corriger très rapidement. Pour bima propre. C'est comme ça, studio est à cuisine. D'accord? Studio est à cuisine. Tant que tu as la cuisine, nous avons permis, ba faute, ba erreur. Oko ziki sa biloko. Biloko ziki. Olongo li bois ki maïwa no changer nzungu. Obandeli kolamba. D'accord? Tant que comme on a mis ça, bah oyé baté que zika qui a changé nzungu. Studio est à cuisine. La cuisine on peut se permettre ma foute et peli moto. Des ba maman balamba mona ki kalungu chauffer makasi ma foute et peli moto. Zo bu fini ou fini ki yango bu moto kufi. Moto kufi ou continuer ko kalinga. Tant que biloko comme on a mis ça, on ne saura pas que ma foute est zika qui. C'est ça en fait le studio. Studio est à cuisine. On se permet tout. Mais l'essentiel est qu'il va corriger avant et bima. Ce qui est bimina faute bongo, on a décidé beaucoup de bakizengi siko. Ça va pas. Et on comprend pourquoi Aou Melarana ba producteur te. Un producteur normal, atangi, asali musa na ebi ayeko liango na classe azuli yango ba papier azuli ba formation na ye ki producteur. Ayeko kuta na produit loko la mwana bova. Awa raisonner muke, alo wa kizengi. Bo sala bo melata. On ne peut pas travailler avec un imbécile, les gars. Ça ne marche pas. Oh. Le coup la bolinga, il y a ceux qui vont soutenir, il faut soutenir dans le calme. Beaucoup de niveau te que oh. Au fond la caméra na yo on va fali pour pas sa bête. Avec tous les efforts que mon emballé on a sali pour améliorer le langage naïe, améliorer sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, à comme à l'aise sur les plateaux télé à Mindele. Quand tu vois Fali sur TV5, sur France 24, sur Skyrock, il est à l'aise parce qu'il sait qu'il a pu améliorer moi le poteau naïe. Mais c'est pas celui-là. Zoba wanate. Avant on a platé bo senti miso bimi o senti que moto a mal à l'aise au banga ba faute français. Et puis à osalango. Yo ko zo caméra o yeka boy. Fali poupa. Oza oh. Mobola teti boniko. Boni. Boti ko sala nzembo ebimika wana ba faute wa boke non ko corriger bo bisaye ki balobaka fait entendre vos voix et non fait attendre vos voix na uchada nga nzembo wana awate parce que bino bokoti ndanga copyright na loyengi na bibino de bo bloka chaîne nanga liboso bino boloba bozana bataminoko to ana bataminoko balobaka fort so o yanga eswaka bino kolika pourquoi botika chaîne nanga vanda. Et là, maintenant, je suis en train de recevoir des messages comme quoi Balingi va bloquer page Nanga Tangawisi, Facebook. Page Nanga Facebook Tangawisi. Dans ma publication de Tchakakuna et Swagabino, qu'est-ce que vous ne publiez pas sur Fali? Dans ma page Nabino, Nangwa Simbango. Au salipe mission, on bata Fali, babeta kabatu. Bina po ani bokoki ko banda ko beta bangote. Bozana ba page wana nyonso e finga Fali. Bosi bomona bakanyango. Menga page nanga Tangawisi za menacé. Page nanga za menacé. Banani bazana sima nango ka bino. Parce que biloko na publié kawana et soit ka bino. Bino wana bataminoko so esui bino bo répondre. E makamba osupprimer ba page te e makamba ko beta motu te. To bunda na munoko. Olobaka yaka oloba. Boloba wana batambanga wana bataminoko ba lobati. Et comme il y a signaler ma page à battre, boloba, bona minoko boloba.
boloba na munoko toloba na munoko yo osali émission lobi fali aza bête nga pe nasali émission na bi mwana bova aza kizengi bitanga soyi to suka wana moto kanga chaîne ya mutu te moto asignale pe page ya moninga te to bunda bongo na numérique makofi te bibotu te makamba kosamba te to bundaka na ba page na ba chaîne to lobaka na munoko bino boloba bozaka mbanga boloba boko mo signale ba page ya bato poani page nanga Facebook Tangawisi etia bino panzi likolo. Moi je ne publie pas beaucoup na kosa pe 2 jours na publier na page te mais on a cheka elo moko na boaki boye mutemezoki vous bo signaler page nanga pourquoi ngana sina signaler page ya mutu ndie nazaka boye na signaler ni chaîne ni page ya mutu nazaka kuna tana tena ke signaler loko ya mutu ni live ya mutu. Dans ce que font les autres nga itala angate na lukande ba recherche pour na makam nanga na ba analyse nanga nana tana tena bana ko signaler ka biloko ya batu na kenanga wapi nana arme ba pesa nga munoko yaka sala analyse ngana sala analyse soko fingi nga pe na ena fingi toke match nul to supporter bosi bolali selanga déjà chaîne na liboso Tangawisi TV 17000 abonnés na ndambo nde ero na sina komina ba 20 quelque ero tolo ba bonde na komina ba 20000 ba 25000 abonnés bolali sa chaîne wana na yena bo alwuti siko ekomi page ya Tangawisi loko lezo tchabino panzi likolo bolingi bo signaler page wana me bo ba lâche so bo signaler page nanga bo ba yuma alors que bino ba page na bino eza wana batafali ba simba angote. Est-ce que ba warrior aussi ba signaler page na bino ba kipa angote? Qu'est-ce que vous ne publiez pas sur Fali mais ba kipa angote? Si ko ngam na publier nanga na ba intervalle ya ba 2 jours 3 jours ya ngande bolingi bo signaler donc ba publication miki wana na tchaka iswaka bino makasi boka pilipili boyeba seul contre tous ngana koza ngamoko ka mobimba ya mona bova ba okokangati ni na analyse ni na boloba botika page nanga tranquille yali kamba ko signaler te ba page belé za on tchaka ba n'importe quoi ba kipa ngote ka ngam na publier ka rare yango bani ba kanga page nanga vous trouvez ça normal boniko toloba na munoko toloba na ba analyse makamba o signaler chaîne na mutu te page ya mutu pete wana sikonde bobimi ba yuma bokimi komba wana sikonde na master kimi komba o master bunda kate to beta na mbanga yaya makamba nzoto te page pete chaîne na mutu pete natala ko trop yaka kana émission chaque fois fali bête fali amaele te fali bête otali pena musicien maele te na Congo moni fali mais misu no eza ya okufa bongo wazaka na bova kuna apesa ngo tina bana ana mwana moko basali tu akokelo te de wana ifo batongi basaeleka ndako mobwe batieli ba locataire azwanika mbongo na fin du mois. Loka papa bango tonga bandako batongeleka ndako ne mobwe batieli ba locataire na kati ye papa lupango azwana eka mbongo ya ovivre ne ka bongo bo mutu azokoka métier te akoka classe te aosala nini mutu na ye ezosimba makambo te batileka batongeleka ndako moko batie na kombo na ye abandu zwaka mboka balocataire ando vivre na ye ndenge wana boniko bolinga bo pousser biso à bout. Nous on est là pour les analyses intelligentes tout ça les analyses boy to éclairer bato to pesi moi conseil bato ba komi édifier. On n'est pas là pour ces choses-là. Mais si vous poussez biso à bout, ok, boy. On a partout. On a partout. So, vous avez finga to finga. Pour vous appeler magamba ko finga belé. Magamba ko finga na ngambu na bino eze belé. Fali bogo finga e bo finga ka muke. Mais l'autre là so de bitu bando finga tala magamba ko finga eze belé. Physiquement eza, na carrière eza. Tout. Alors bon pousser biso tito koma na terrain wana. Na ninga okota nanga kuna te pona sala na ebi osala ngo bien. To linga na biso nde okota kuna te. Oza na ba émission ebele mobola teti na obendo matoi. Oza na ba émission ebele fali bête, fali amaele te, fali azoba. Yo. Médicien azoba na Congo. Boniko Ladi lui a les plumes d'or. Batika ngo les quartiers bima na disque. Quand ndenge batiki fait attendre vos voix.
kizengi